Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Pointi coin mototeo tolobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Chers amis, Topesi Bino Bambo Tebele partout Bozali dans le monde entier. Merci Bongo na confiance au Bozo Pesabiso Tolobaki. Moussa Nabiso Zali Kolukela Bino ba information boyede boza komona. En tout cas merci Nabino parce que grâce à Bino que information zotambola, je crois bateau batala rabiso bozo partager pe émission Nabiso, c'est très important parce que souci Nabiso Zali que peuple congolais nyoso ça dit message comment. Là, on a toujours un bon imbattable, et on est solo. La bonne chouamboma. Ouais, merci. On a la mon ancha, on peut mon agengasani. Et puis la bouche et la voix autorisée à sportif nous sommes dans le monde entier. Bah c'est pour la Rolanda que mon a réflexion à biso. N'engage toujours pas pigen. Et ça là on dégaine les loyaux. Mon a pensé que bitumbo to bunda kia wa to bundi combat tout. Les lopena Kabila a kangi bisaka na pression wana ya combat. Ce que ça là on dégaine ni. Bah tu bunda yo. To bunda wa te to sala ba marche sala ba combat ma combat Kabila ke pona combattre baza na preuve moko te zola que Kabila ke pona combat pour ceux qui Kabila ke pona combat sikoyo ake pona combat ne yo lobby ne ba basale ba combat aw siko akete pour ceux qui akei ache de fait mutache de fakete nga na zu mutu na che mutu wana azo continuer œuvre nanga esina kende ni parce que mutu ya che aza mutu ayeko sala la lecture ya bilan na ye ako inventer pe bilan na ye po ya zala ki déjà ministre na ye donc to lo ba combat o ba sala ki awa eza en vain yango moni na zolo ba bantu combat na bandaki liboso phrase ko lo ba ke occupation ni eza mon eza phrase ndenge mo pe combat ezaki nango do moni bandeko to ba bundia na regretter to passer temps pour rien. Papi Gene, moni tant tout ba bundia, tant tout ba zokani ba journaliste ba panzana mitou, ba combattant ko beta to combattre comment le moi le casque bleu moko boy. Le comment ka to lingi moi c'est abona yo mo na ko ba combattant et comment ka ta o lingo teke le kono boy yo lingo somelo na ngate o mo na ko bengelo ba combattant. Boke feti, il faut négocier na ba combattant. O lingo sala moi soirée na yo, il faut négocier on négocier na ba combattant. Mais lelo yo na zolo bana yo awa to komi na biso na élection siko tina kombe ya lagini parce que kombe ezalaki ke balandanga bien tina kombe ezalaki ke élection ezalate mboka ezo occupé Kabila za congolais te na mais siko le toke élection siko tina kombe ezani ezali Kabila dégage yango pe Kabila nga dégage oh mais na tout se comprendre Kabila dégage problème na ezalaki ya occupation mboka na biso eza envahi pe eza ba kangi yango en otage siko mboka na nekomi na siko busale sale minini po toke na biso na élection parce que bit na monga ezalaki ke élection ko ezalate soulèvement faisala il faut pena mboka panzana à zéro siko lelo esalamite muto bino wolobai ke non de ko bunda poto longola e habito sala élection bondimi to bo sala ba phrase te bato nyoso ba komi lelo ba candidat bazana ba phrase ba lobela biso pona makamba mboka wana ke mboka wana eza na ba problème mboka wana boy eza dirigé par ba tutelle eza kutu ndenge eza wana toza pena siéger na zalanda kutu image moko musée Laurent Désiré Kabila le père aloba je ne savais pas que on était infiltré jusqu'au sommet de l'état mais les loyo est-ce que tant que élection infiltration sili ba combattant ngani pena muni bandeko ba ko bola ta ba bere wana ezaki na misu soka sala télé bere commando kakati na yebiso ba kanela ba congolais na niveau moko kozwa idée pona makambo ba problème na communauté na biso mais ceux qui bozaki na bino besoin ko bunda te fallait botika to que na biso élection parce que to faire passer ba temps pour rien oyebi ke za na bande comme ça victime na likamba ba combat o tile attaque tout combat sili ndenge sila nango déjà pour combat c'est sila ça comme mo combat là qui ba to ba ko malokola ba fali non pour ba combattre ba sala rien te ba sali musate so ba sali musate ko ke élection te ceux qui bazola na philosophie ceux qui ba sala ki musala ba sali musala punda pour musala ba sala ki zaki poto comme coup d'élection te fallait ne pena mboke za donc occupation te donc to ko ke élection na bo occupante ona bango ba sala musala punda nazolo bana yo be nazolo répéter le musala punda po bango ba lobaki na biso ke to ko ke élection na occupante mais lelo chose étonnant
Félix Tshisekedi andimi ko baluki candidat commettre okiti candidat commet abimi déjà Félix Tshisekedi nani Jean-Pierre Bemba qui encore Vital Kamerhe basali front commettre tant que une élection wana bango balobeke to kosa élection te tant que bokipa bali bango ba congolais ba keso élection na bokipa siko kombe zaki yani papa bayaki nde bakoma lokola ba petiri bakoma lokola ba héritier bakoma lokola ba fali bakoma lokola ba fere bakoma lokola ba le souci ba ministre ezalaki yango wana yango moni siko ki végétario bango ba luka ponga nazo take bango mingi nazo loba opena nazo loba na bango po ba comprendre que to tshana berera to lobaka likambo bien avant to lobaka na bato vanda to sola likama mboka to vanda to sola parce que violence haine soulèvement injure, diffamation, mépris, et c'est loko batu ba bongisa na batonga na ngomboka te. Mais bango bazwa ki nzela wana. Papa ba traumatiser batu na mboko ya poto. Donc na biso combattre comme le kola nini ndeba ba gendarme du monde. Le lingo ba yem tazolo ba nyoso to ezalaki mabe. Osiko le loto ke élection. Bino bo salini. Omuntu ba na solution. Yo ka balo basus. Yo so ko ba to ba so ka tu mutu mo atire malobi combat ba benga ta mutu ba sala ta marche. Omuna ka mwasi na bana mbako ya bato ya soute. Yo ki marche sala masus. Papi Guerre, marche ça la mention na poto. Yobi on ba sa nini musa bango ba yele ko sa nini ko luka nini. Notoriété. Ba ki ba koma ba notable ko ba mona bango moni biso Simba be vraiment. Te ba misu Simba ko bon basi bana mona ndako la baso na combat. Ba misu ba ko linga mwasi na balabala te fa ko linga na combat. A réussir pe. Ba che ba combattre na palais. Siko na tuni bango combat wana ezalaki pona mboka ezalaki occupé yango ba telemaki ngo ba beta na lobby to solana likamuna ebi loko ezolekela ngai Fali Pupa héritier toto ngana ba mibale na Muzitu na Félix Tshisekedi à élection na Martin Fayulu na Vera Biso Gabriel Mokia siko nani penda bazo mériter ko betaye tokuta na eso na ebokitu soko Hollanda ngai to zakini awa na Paris na matanga zakini na Paris awa na tout les mêmes questions allez asengi likamba ko lobana ngabi maître mboka se baby mboka na ebisa ki binoke botoke na mboka boyete to beta te to créer ba base oza pour l'élection salami déjà mamusu bango bazaki di ba combattant élection salami déjà na minute oyo au moins to komo kenda na phase ango or bango balobaki na biso to ko kende te pomboka na biso et puis ni bazako loba 8 millions de morts 25 femmes violées. Pour ça, on a biso, tout dans la souci à mboka. Mais souci on est dans la élection salamate. Mais salami déjà. Parce que pour rien bundaki. Parce que bango fallait pas que na logique na bango tina suka mboka ezo occupé élection zalate batu bazala. Mais si ko le to comité na suka ndeni. To comité na suka to ba Kabila gagné. Muta gagné azate Kabila gagné. Pour ça Kabila bo baki alongo bo que Kabila azarwande fakende. Occupation no batu nyo sufu bakene poze belé batanga ba kombo mais lelo bakete azana mboka vandi atie mutu mususu boke une élection bande ko na bino ba congolais ba soit disant ba congolais alobaki na biso ke mboka wana eza danger lelo bango bakei c'est que mboka ezaki na ngo kipete yango na zo ngona zo bige kombe ezaki na ngo enfin ezaki ngo loko siko bi komba kombe kufisiko ba combattre siko fubasani ba mudra mutakomo yo so mona mutabundela mboka za kana parti politique siko fuba créer idéologie musuto et ko uta wapi le suba kongo ba congolais basi ba lembi makambo papa ba cicatrice eza mabe ça ba ata idéologie musuto ba musu basala déjà bazongela misana bango bazongela basi na ndako bava na bango et puis ni na lo na bi ke choquer bango mono nde pour na lobby boy pour na revenir bino en raison na lobaka na bino pe il y a 5 ans 3 ans 4 ans parce que to oke na mboka nde to oke na ngo boyete to bunda te to soana te to finga te to luka méthode moko oboko bunda omuntu tango bandaka liboso na lobaka to lobaka likamo mais oyebi ba combattant ko la plupart ba combattant na ndenga bete mutakela na classe amula ya zate oh te ko ba boyete na zolo no likambo yo to pasu ba comprendre te elingo lo banini natangela ndenge batelemisa mboka ndenge batelemisa ki mboka montre mboka na biso papa il faut ça la mutu mo faut ça obi ke ba soki suprématie mo na mboka obi mutaninga na te bakama combattre mutaninga na ki na ngote obi ke batutu ba mo meke bazongi so ndena kata kasho wabi bon batu ba yoki pe garde à vue na mutu nyoso papa oya kota wate kolabo oyo boy alonga kuna zoli ya mbongo mais papa 2 minutes kaka tebi couleur na bango emonani bakoka na bango bakoka mbongo te pi bakoka ande pasite nalandaki mutu nga nalandaki papi volcano na ligne alobi ACP na démarche na zo sala ACP ni na ebisi bango ke mboka za ko kipe tena le to comme élection bi na appuyer yo
Bah, tu es secrétaire de Justine Kassavou. Il y en a, Justine Kassavou. Mais banana, on est en ébiété. Mais en tout cas, il faut que secrétaire. Non, d'abord, c'était un obi, bisou de Tovan, obi, et surtout une question, vous avez mépris pour les Congolais. Bisou Tovan, Dakar, tout le monde, famille. Justine Kassavou, papa, on a sali à Tango, bon, vous savez, on est un mois, on a non, bisou dans la logique, on a une poste. Non, il y a un peu de ngai, parce qu'il y a un poste, il y a un Monica Bila Vandit. Donc, il y a un poste, il a laissé partir. Laissez partir, mon père, debout la République sportive, quand on réfléchit. Na lingi kutu makamante parce que ça n'a pas de sens mon frère. Nazo ebisa yo boye lobby nenge to na tuna nazo tuna likamo mère fois. Na tuna question répondre pour yo za journaliste mto tuna nga na tuni yo kaka. Nenge to sala ki combat ezaki pona ni. Otuni bango ba yo ki ezaki pona ni. Ezaki po mboka ezaki occupé mboka na biso ezaki na manga mebeli bo siko awa lelo. Pour te perdre les ententes na tawana ba tu ba beta mi mabe na mboko yo. Banko esalami na mboko na niveau moko yeba kuba ezali po mboko na siko leo toke élection est-ce que onyo sto sala ki bango balobaki na batu bakufi ya solo ba charner na maluko ezali makambo eza ebele salami na mboka na biso ba uto bomba tumsuku na ngaba na okaki boy ba jena boy bango kaka boy siko nyo sotu wana donc ndenge ba bundeleka eza na normal mboka ezaki na ngo bien toke na biso ka na élection mais pourquoi te faire tuer batu wana faito tika na biso to fanda de to sola bien avant on est to comme lelo pour to comme le na 2018 tu vois comment on déjà en 2015, tu vois 2014, mais tu trouves déjà solution. Donc, baya sous na plateau na bino ba télévision, baya ko ça. Ba kota na anonymat te pour avoir mona azu kombo moko balola comme finga na ba commentaire te. Yaka plateau za ouvert le ba que makambo maître Churambo maloba ki ke biso to stobundi en vain. Pour ceux qui nazo ba bobundi en vain ku to sala le côté pesi sous na ba tukanda. Pour tu te comme un niveau de l'élection, tu en octobre, octobre, novembre, décembre, dans 2 semaines, élection de Salam. Bon, tout au battu bundi, tout au macamnu se salamaki pour na bateau. Parce que, et que bateau, baza, femme violée, baza, et ça, l'ini, papigen. Donc, qui va mon cabo. Donc, nous sommes en kangi, parenthèse, bon, admettons, tu as une élection, Vital Kamera a gagné. Ou bien nani Jean-Pierre Mbemba a gagné, ou bien Chadari a gagné. Toko sepelate. Parce que tant que tu sepela wana, biso biti na biso zaki ya ko sepelate, bon baloba ke mboko eza na matanga. Niveau matanga eza na mboko yo. Mutako ningana te. C'est là. Ne baloba ki na to on les exemples, no bité bon, on appelle ces exemples. Tu n'as pas d'exemple ngendo longola Chadari. Ozo longola yem do sala ba campagne na baloba ki mboko eza na matanga. Ba esi biso ke mboka na biso mutako ningana te poso mboko eza na matanga mutako bina te mutako sala moi geste mututu kaka boy lokola na kata armée. Siko batutu bate aussi. Siko to vandi après minute muke habité bon ningana na bino to ke na biso élection. Au moins te ke bozu bande ko na bakon. Quelque part, il faut ça là, il faut ko ya ko kosola lisuko ça bande ko loba non, biso ne to zaki na erreur. Bango ni bazana erreur parce que ti to zo ke élection nazo kize bango ba erreur parce que to papa bitumbe bunda mi na mboko batu ni ba finga mité papa. Batu na mboko na ebisi ba bigene ko zo idete. Yo mo kuna lo bambale belé ezaki ba menace ko yo ke no sala interview na nani oboye yo za collabo et yo za boy. Siko na yo mo doit traiter collabo na batu ba ke vanda pour cette élection qui est le vrai collabo. Moni, tu perds de temps pour rien. Voilà, maître Tokomi Nasuka, parlant d'Abisso, n'habite le Basuka pour aussi cette intervention d'Abisso, ou Ibisi, peuple congolais. Peuple congolais, Bazola Abisso, bande qu'on a surtout bas sportif, dans s'adresse à Ming et la Bango. Dans le lobby logique, oh, ok, ma combattant Basali et l'autre côté. Bolanda, dans le baka, mais il faut répéter mission 5 fois 6 fois. Basali et l'autre côté. Nyo surtout babundi wana ezana ngwe loko te ba makamutu basali batwawa na poto esalami partout na monde entier o ezoko ndiko sala po eko salama basali yango na nko eza bien te pour ceux qui ezalaki babundaki vrai lit pour na mboka beto comme une élection te pour biti na mango to telemisaki nyonso lokola Josué pour mboka le telema lokola Josué moi il venait telemi na 12h et ningana te ba bit to sur déjà solution bon faut que ba taba olega la faut que ba makaba ko loba musa lobi 2 mois ebele soulèvement de Samoa, 2 mois belé à ce Makabila. Oh, Moussa, 2 mois belé. Papa, titre donc quand il comité d'élection. Donc, on a perdu notre temps pour rien. Alors, il fallait qu'il n'ait les lois que ça biso que bande qu'on a to réussir te. N'a pas on a geza yangwana. N'engé to kanisa qui. Tout le monde qui batona ba courber biso parce que politique à faire courber bango. Bino bozaki na dossier mususu, bozaki na démarche mususu, politique a même bino ti bozongi sur une élection bondimi. Ton limite pour na minute tu comme en décembre on a le 23 et le 23 au moins on a mis sa candidat mutumo comme président de la République au moins aba ba tout ça aux ana micro na yo au tambo na monde tu au moins tu so beta bo ba sepela bi wa to sepeli enfin mais ana to bosani ke biso to bomana déjà pona
nde bazakolo ba degola abundela mboka zaki libanda kasi nani to mboka degola bundaki libanda nani comme bien te mais to comme na l'élection en phase finale. Donc quelque part on n'a rien fait. Donc on a moni que pour na biso ba congolais on n'a rien fait. Ba congolais baza mayele, ba comprendre biso que on n'a rien fait parce que to tourner en farine de to plus de 10 ans 8 ans ko sala le côté. Si ko le to comme na biso na suka ko permettre ba tout moko boy, mamsu o il faut to tika na biso on va opérer na bango ba politicien fa to tika on va sala manga ba sana bango. To kale bango pour rien le to ndimi bango. Bato bazala ki lo ba démon le to comme si bango ba angelu to ko betela bango maboko. Voilà. Merci mingi na ba sportif sur ba landingai. Vraiment mbote mingi na bato nyonso baza de partout, surtout mingi bandeko nanga ba combattant ba réfléchir o baza na monde entier balanda vidéo oyo eza vidéo bo baza o moni tellement ba comprendre mingi te bango bana ba compréhension mona soka landi ka bo alo boye pour l'unité landa idéologie pe philosophie na zolo beza nini o comprendre que azan avance par rapport à la génération na. Merci mingi. Voilà. Eza ki mettre Chouamboma ndето zolo ba chaque fois ko finga te malamu pesa idée. Tout solo la rendre na ba idée. Moni ce tout ça be change ba idée et osa bien qui est au batami au fingi ça sert à rien parce que tout ça to fingi lobisu na oyambalanga yesu lubuna na oyambalanga do moni que yo finga na yo apiso finga mona ba longoli donc au zupina 1 minute no ko koma makambo belé la ko finga ça sert à rien. Donc d'ici là portez-vous bien et restez connectés à Tolo Bella Vie. Surtout n'oubliez pas de s'abonner encore massivement parce que tu en as besoin vraiment information, il faut écouter. Restez connectés, merci. Papi gene Tolo Bella Vie. Papi gene. Papi gene Tolo Bella Vie. Papi gene Tolo Bella Vie. Pointi coin mototeo Tolo Bella Vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire Tolo Bella Vie. Papi gene. Papi gene Tolo Bella Vie. Papi gene Tolo Bella Vie.